boulot déjà passé. Le salaire est acté. Les choses à tout comme et le boulot n'est tout que la gata. Donc boulot est acté parce que les amis il y a passé 0 sur 0. Na mona ka malheur. Monto le canal baboto le juste na porte le pont ba fanda na porte le pont ma fand mais ba kulu na ba bandi te ke ba fanda porte le pont na ba ye monto azo sola na WhatsApp ba ye baboto le resma ba bazaki na venir balanda bango ba comme na coin pour tellement ba ye bana ki na ba ko ba bondi bango. Donc na mona mboka ngo to ke ne no Sodome. je peux te comme ka ngende ba mai tasi pour faire tasi. Si je peux na likambo ya sécurité de vivre na kimo sécurité déjà pendant total que wa makambo e ba jour moko de na makalme ko ba jour susuwani ngende ezali. Mais donc on a misère. Donc tous en a vie miséricorde. Balobi Kill France Télévision ne makam. Osa bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kill France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so tolo ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba congolais Yannick Wenge yonde makam Kill France Télévision ne makam salande makam. Bonjour ba congolais tout et ba libanga ya mboka et parfois ba tiga qui Kinshasa il y a beaucoup de temps Niki wapi partout en Afrique et voilà bino Kill France Télévision. Et une nouvelle émission d'Abengi à la découverte. À la découverte, ils ont une émission de redécouvrir et Belé Tonito Bandana nous, la commune Yangiringi. Toza la commune Yangiringi, précisément na cimetière Yangiringi. Ils ont mon corps bassin cimetière. Place où tu es besoin dans le ma cité. Belé à Banda Koubé, Toza na Prince Associati marché Baraka. Nanga mubeto na goudron ya Shaba. Bon eza cité ya Sikefungama, eza ancien cimetière. Bon tout beno na batu bazaza. Batu baza mais lelo eza na milieu ya batu bakoma awa et cité moko vraiment ça la fierté ya Funa. Bon na habité lelo to découvrir ensemble na bino. Eza première émission to bandi, de s'abonner massivement na Canal français. Kill France Télévision, de s'abonner vraiment et belé. Le lot découvrir ensemble na bino. Tozo banda toza na cimetière en Guinée, tozo banda to découvrir ensemble na bino. Lelo comment vous-même. Lelo Guinée comment vous-même. Tozo découvrir ensemble na bino. Awa to na précisément na avenue Tanti. Eza avenue Tanti, direction eza Shaba. Awa eza mabele moko na yebisi bilo somo nyonso bomoni batu baza mais lelo Ngiringiri ekoma cité munene normalement Ngiringiri esukaka na avenue Ngiringiri mais awa eza mboka ya sika eza ba cité oyo baki kofungola après Ngiringiri koza Ngiringiri batalaki commune ya tellement moke ancien gouverneur na biso Tereda Mobutu papa na biso Ndinza nde asalaki eloko oyo atekaka parti et pas à bassin combattant. Donc vraiment la vie cimetière dans les recours baki. Non là na biso eza commune na Bumbu, mais Ngiringiri esukaki na 4 avenues. Mais le lot à Ngiringiri est comme vraiment vaste. Toujours découvrir ensemble où eza goudron ya Shaba. Le lot awa totambe le long na bino to découvrir to comme na Prince après to redécouvrir cité ndenge Fungama. Toujours que ensemble na bino to que découvrir. Awa maintenant to komi na Prince ya Shaba. Awa maintenant to komi na goudron ya Shaba. Goudron ya Shaba nde to lobaki komi na Ngiringiri quartier cimetière oyo eza entouré na deux quartier cimetière eza entouré na deux Prince nde kana lobaki awa toye na Shaba oyo eza goudron ya Shaba. Toye continuer bomona ndenge commune ekoma vraiment monene non loin na biso apusaka non loin na biso tozomona
eza na souci to eza awa wana eza place ngiri ko sukela place ngiri sukeli et na 3 avenue donc ngiri bandeli normalement kuna frontière na ona commune na Pubu donc noya na biso awa ezali Daito awa eza Daito ancien boulangerie mais lelo ekoma kenkeleri moko ya munene ekoma kenkeleri ya munene donc ngiri vraiment ekoma vaste na ngabubu toza peka na ngiri na oyo eza basite pe kaka ya sika oyo ya ngiri donc cimetière ebandi na sosa pe ekosukela na direction ya Gambela donc nyonso oyo bomoni oyo eza ngiri donc na préciser bien esuki boye mais econtinue tinga moyana tu ngiri donc ngiri ekoma vraiment minene tokoki koavancer azwa susu moi quelques places on va continuer. Ngiri vraiment ekoma tellement vaste. Awa toza pe kaka na Daito. Toza juste kaka na ngiri. Toza découvrir ensemble na bino. Ngiri vraiment comme munene. Eza ancien magasin Daito. Eza ancien magasin Daito. Daito eza le magasin ya ba indé ya kala ba kita awa. Bango ba banda ba liboso ba ekosomba awa eza ba indé awa. Donc bango nde basombaka awa liboso bato liboso batonga awa bango nde ba premier habitant ya secteur oyo nde bayi kopesa bato idée ya koluka kosomba somo donc etekamaka ndenge cimetière ya Kasavubu etekama ndenge mpe ya oyo etekamaki donc motu moko atantaka chance alaka baindie oyo omoni magasin totelemi bango basombi basala yango boulangerie et par après nde biso moko bacongolais tokomi donc cité oyo ebandi depuis période ya Mobutu depuis période à Mobutu, biso to écoute na ba mikuya ya batu il y a 15 ou 20 ans batu ko découvrir sous ba nini ya batu awa donc ils ont vraiment tellement vaste que ça la souka route ensemble to découvrir ensemble na bino donc c'est un peu ça que ça juste car na ngenge awa to ça na cimetière to ça à la découverte ensemble na bino yango comment vraiment tellement ngenge après tout ça va na ngiri yango toyola kisa donc munene ngiri yango moni lelo munene ya ngiri toza mona awa na quartier Daito donc so ba pesa ngo quartier Daito eza po bango bato liboso basombaka koto yango no moni ba pesa ngo quartier Daito lelo ngiri ekomi vraiment munene tolo ngiri ekomi vraiment munene de petit poto meka un peu kozwa interview à ya mutu moko sur le plan à la découverte mais toza ko découvrir elongo na bino lopango ya liboso yango lopango ya liboso moto liboso oyo asomaki yango nde source place masolo vraiment bandaki nde source place masolo bandaki moto liboso apesi biso da congolais courage ya koluka koya ko planifier koto donc yango oyo Daito vraiment yango mon frère bonjour King France Télévision, justement, Miko Baladeur à propos à témoignage à ce père de Vanli. Na habité ils sont venus Daito. Avenue Daito, King France Télévision. Tout notamment Mouké. Tout notamment Mouké. Via mon témoignage, ndenge bovandara awa, bovivara comment, na esenga ou comment pesa cité au fond ma sika awa. Ngiri allait de l'autre côté, le long Ngiri et sous LO. De ça, lui continuité en Ngiri. Tu habiter de vivre comment alors de vivre comment vivre bien, mais par rapport même à un qui est là, Ngiri, côté calme, quartier de Benango, mon fleuri en Ngiri. Côté calme, qui n'y a pas bien. Ben souvent on a ezala ba place où ezala abandonné neti ba ancien cimetière ba na kolo ba pépinière ba espace vert ou etikala parfois ou même en sécurité na yo peut ça conseil nini ba continuer na lire ndele le commissaire le bi ay comme mon fleury na yo idée na mango et na ngo malamu bon so bon ça ngo bongo teza bien par rapport ndebe to chomo na ba kaluka ba kolona mon belé so bon ça la opina basa la opina ndé bien basa la bien les comme bien bien wani to fanda calme koto yo
malgré tout na kala moi mobulu pe zalaki moi mbebele mobulu le roi insécurité il peut comment le la kasabu bali voilà on a bakala ba 2012 on ne ba loyengi za mais lelo pena calme ngenge pena on osu pena mobulu ta devant biso calme pena donc so moni mutu no ba osa loyengi koto c'est gagné mo ngenge te on singa bo on est grandi na koko ya première bourgmestre ngenge papa bikoto. Ah, vraiment, il peut là que situé là côté autour. Et avant na kola la chaba. Bon, kola on a pas ça va continuité. Ben ça peut avoir continuité. Donc non le cas ya awa. Ouais, ça va to pembeni ka awa. Merci. To ça la continuité encore, to une moko ya faire la vie sur habitant ya awa. Pour la première de messe. Ah, il paraît à 5 de messe peut la commune et to kutani na koko na yo pas ça non le awa dans des cas tout tikolo. Donc to ça la continuité de l'émission. Ah, to que de l'autre côté to découvrir et puis to continuer encore pour découvrir sur ensemble carnabino. Qui me font cette télévision, continuité, il y a émission à la découverte. Tous toujours na cimetière la commune Angeli, tous continuer émission na biso, to awa pas la maman na biso maman. Awa tous awa pibi. Ah, to na commune Angeli. Commune Angeli, na ebité maman na ngai. Awa vini bo vivaka. Ma commune oyo na habité courant mai et puis vie insécurité sécurité on a habité sur le vivre comment bon awa toza na biso bien mai bande ko déranger siko to moni vraiment mai ça va courant de bande ko déranger to moni courant ça va parce que des stages à la sauté le bac est de partout de tozangi courant mais so courant zali partout à courir sans soutenir mais ça qui m'a bien et comme m'a bien merci siko to moni sitango kinya pe batu koloka na moi pasi na ebité de la sécurité côté yo to nini na moi te commune na musika to na bino na souci na ebité de vivre comment na sécurité insécurité de vivre même commune za pembe souci za pembe mais ba degré ça la maka na batango na bondeti na moi boye boza bien et cause même sur na poko penser ba 20h25 monto le canadien ba botole juste na porte le pont ba fanda na porte le pont ma fand mais ba kulu na ba bandi te ke ba fanda porte le pont na ba ye monto azo sola na WhatsApp ba botole resma ba bazaki na venir balanda bango ba comme na coin pour tellement ba ye bana ki na batako batako ba bondi bango insécurité vraiment ça la côté makasi siko tinda message n'est pas bakonzi à la police bakonzi mapinga à propos de l'insécurité le bi courant normal mai ebebaki mais siko mai ça va siko message ni ne retinde pas bakonzi mboka pour aboko ma vraiment na moi kinya pour na insécurité bête le biso ka basoda malamu ezeke bando sala suivi et nyonso okoto oyo bat comment profiter ko ça ma be pour bapesango comme bon enfant on va dire que moi bato la possibilité bazala koto on bat ba ko ça ba crime na bango koto donc baza bana koto te bazo uta ba kono mso uta bumbu bazo uta ba Birmanie ba directeur pa ni pa ba ça ba dega awa po tellement koto bana ya batu ya bazali ba binisa ko bana na bango baza bana mama de ok bana batu ya koto baza bongo te bat ba uta ba milion msusu ba sa ba mobulu awa en tout cas bana ba konza mboka balanda biso loko wana merci malgré la moni ba personne msusu bana ba soldat ba msusu bana ba policier ba ja ya sécurité donc malgré yana insécurité totale message na bino ko koma tozo continuer bandeko boyoki yo to ebisi bino toza na commune Ngeli bozoyoka a vie ya moko na commune oyo ndenge bavivaka mama na nga bovivaka koma na commune oyo vie ya sécurité et puis insécurité courant mai awala na côté ça va mama na nga yo pe mutaya
Loko Mutara, merci. Toluka vraiment de l'endroit à côté. Toluka de l'endroit tout pousse à pembeni tout na maman na biso to mona zoteka. Yo parfois azawana akoki ko répondre biso. Mbote maman na biso. Maman moi bolingi simukia tozo tout na rara à propos à découverte ya commune na bino ya quartier toza. Tozo découvrir ensemble na baninga et ezaki une France Télévision. Donc tolingi to ba maman nanga bo vivara comment? Maï courant vraiment maman. Batata bango wana kunanga azanga liloba te papa Congo to vivreabo. Comment na kuna maman liloba na bino te komara. Ndenge ezali ezokoma tokiti de pamba te. Merci vraiment bandeko badolile bolandi d'autres sa continuité de l'émission. Voilà que tu vas continuer de découvrir ensemble la bino vraiment. Dans la découverte précisément quand on a gagné la cimetière nouvelle cité par rapport à la baby neuf toujours tout na papa na biso papa na Mosamba na cimetière na cimetière akala eza bongo papa awa toyoki na déclaration d'Angili bande kotele awa pour vivre en insécurité et puis courant mai awa vivre comment makambo nyonso pe ekomaka ndenge mai pasi ina pe pasi sikoyo mpe na likambo ya sécurité awa vivre na kima sécurité eza mpenza total te wana makambo mpe bajour moko boyona mwa calme te bajour mosusu wana ndenge ezali oretinda message nini eta bakonza mboka apropos ya insécurité te babonisaka mboka tala kaka ndenge tokoma kotambola badifficulté eza ebele babonisaka nde mboka merci papa na biso awa tokombona lepesa awa biso ndenge eza pasi mosala eza te nde toza awa tonyokwana toyebebulene tokenda kaka eza te pasi ezali kolia pasi bakangi pasi nde bazosala bazosala banzela banzela kisasa te banzela solosolo basala banzela bongelo awa te opena tikapa ava baprofite te mbujimai sikoyo banzela basala bo nzela kasongo nunda nzela biloko tele nzela ya kenge msamba te tembo eno moko te nzela ya fresh eno moko te banzela sezo salema esali très bien wana sasa nzala esila mbala moko ekate baprojet pénalisation population leki oyo nini na baprovince basociété eza te papa wana toyoki message ezokoma mboka olanda yo awa yebaka congolais nyonso oyo oyebi congolais partout place aya na monde entier ezokoma na litoi te nandaka ya mokonzi ya mboka alobi neti awa na ngengiri awa na milieu ekozali bovivaka na insécurité to bovivre vraiment ndenge bandeko mosusu bazovivre awa na ngengiri bapeta bakulu na baosila te bazosila te bato ebele baolela bebele oyo te bunda yaba bapolisier baza na me tala kaka so batie na basociat batie te bafardc wana badoze ebongo courant koto babonyango mofleri mofleri ezala mpe rare ekoma rare eyaka parfois leki ezala liberi eza te parfois 2 jours eza likolo eza te mai ndenge moko leki de mai eza te ebulu tokoka jouer na reforage tinda message na yo na bakonta mboka nga nalobi bakonzi premier point banzela esalema banzela ezaka na kisasa kaka te banzela eza na intérieur ya mpona mituka nano eza kana wango kwango na nzela malamu eza te nzela kasongolimba nzela tere msamba te tembo mawanga panzi omerie nzela ya fresh ndenge moko yango bato banyokoma basosiété fo batina bamboka wana te po bato baya esasa ebelebele te Kin France Télévision iro chomba Kin France Télévision tozo continuer kaka na commune ngengiri
toujours continuer toujours na tomber dans des donc vraiment le biso bonjour frère King France Télévision tolera juste un peu plus mal le colonel il peut balader à propos de la sécurité et puis la sécurité vraiment papa la papa on s'est baissé dans la conduite merci King France Télévision continuité toujours que il a tué dans le jet et tout là qui est à la compte King France Télévision est commis presque dans Souka. Il y a première émission dans Bissau, il y a à la découverte. Il émission à la découverte et ça première émission moi vraiment on s'abonne massivement à King France Télévision pour émission à la découverte pour découvrir les télé. Et ça va capter pour découvrir la quartier, pour découvrir ma commune, pour découvrir ma place aux artistes dans le milieu de l'Inara. Lieu na bango ya ba répétition ba place ba où et belé venez zali yango na semi na bino ko s'abonner vraiment massivement na canal France Télévision le loto conclure awa na commune ngeni le to imsibino na nouvelle cité et ba benga ancien cimetière ya commune ngeni pour mbala ya sima rendez-vous ezali ko s'abonner lisusu massivement na commune ya Bandal wana thème to possible de découvrir place méga star na bino Aigle Fali Poupa Aouta, lieu naé, la répétition place Aouta, la première orchestre naé, à venir pour passer bâton naé, pour découvrir vraiment les télé. Il y en a tout possiblement déjà flash, il y a émission et soya, et ensuite on a rendez-vous et ça n'a pas mal. Ciao. Balobi King France Télévision, Nemakam, osa bezuta ba film bien, ota la émission bien. King France Télévision, Nemakam, chaîne Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto loba minte. Salande Makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyo kama solo puis la politique.